Média, aimez, partagez et abonnez-vous. Équipe nationale et Vandaka Liboke. Batunyo somite meza ko fungama. Omoni kolela na biso. Ata bobengi ba Maradona. Ata bobengi bona musi ba roi Pelé bote ba botini. Ba que no beta. Kolela kaka to lela oyo. Équipe nationale nzela eko fungama te. Po biso ajezo kemi. Toko kufa. Bon ba leke ba ya sima. Yo moni stade mabange como bamba maba donc mutai na wese kanda mais mutozo sala musala PCT ne fisque ata moi mai ata moi savoir que soit moi lamba au moins ata na bonne année boye kabula ata na bonne année ata so soit pambo aujourd'hui le côté ata lo soit ça combien aujourd'hui te le côté ate do maman na ebiso toza mitelengano numéro matricule toza na ngote soki lo nga la kufi lelo batu baye ba meli masanga ba lati kitoko ba ke kundanga bongo bala nanga na bakoko nanga nebisi bino ke soki ba animateur ba kete soki ba kete nebite boko ka ba wai na ba wai selon ndenge tozoka baninga na biso omususu bazoloba ke soki azosala boye par rapport pour tout ça les campagnes naïtes propagande naïte pour tout ça les propagande tout ça les laïe donc il fallait tout ça là propagande naïe de autozo kabaninga nyusu bazolo ba so sali boye azolo bake bino bosali propagande naïte yango après si privilège ce qui panani papa eloko tozo sengano kaka pesa biso banimateur avion na biso ngai osengai. Oh, 5 personnes en tout cas. Nous avons 5 personnes. Il faut mener Tikala. Dans aucune été. Activez Média, aimez, partagez et abonnez-vous. Vous faites bien de nous suivre sur ASTV Media, chaîne Bino, chaîne EPSA Bino Actualité, chaîne Oyo, et Tchaka Bino à la page, chaîne Oyo et Landama partout, chaîne Isaka Moko, ASTV Media. Abonnez-vous, n'oubliez pas de liker la vidéo, cliquez sur la cloche de notification, comme ça, vous serez parmi les premières personnes à avoir ou à être alertées de nos prochaines vidéos. Alors, Lélo, Toza, en tout cas, et ça la passe. Je vous rappelle que Cannes et Zobanda déjà samedi 13 janvier 2024 na Côte d'Ivoire. Déjà, on va jouer le premier match sera joué avec la Guinée-Bissau, donc Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau à 21h au stade olympique Alassane. Et je vais aussi vous dire que dans l'entretemps, organisation na Congo et pour équipe, il fallait déjà il fallait déjà surtout animateur parce que vous voyez bien que match sans animation est là. Et surtout que match wana ebetama na Congo te ebetama libanda na Côte d'Ivoire et chaque pays s'est organisé pour amener animateur naie pour chaque pays moins ambiance moins mouvement ezala la République démocratique du Congo comme d'habitude ezala kamboka mo ya ba stress comme d'habitude on n'a jamais organisé les choses à temps. Comme d'habitude, il faut toujours ralentir les choses pour la dernière minute. Je vous signale que nos animateurs n'ont pas comité, n'ont pas écouté, n'ont pas visa, n'ont pas problème, il y a pas passeport. Mais ce sont des défis qui sont bons pour avoir passeport, mais jusque-là, suite des athées, alors que dans ce pays, on a un ministre du sport. Dans ce pays, il y a un ministre de sport. Dans ce pays, il y a toute une organisation. Oyo Isotala, Makambouana, mais jusque-là, il n'y a aucune suite. Binomo Boyebi, Moussala Oyo, animateur Nabiso. D'ailleurs, j'avais même suivi Chancel Meba qui avait déclaré, qui avait dit, bon, mais la biso l'animation, ça motive les joueurs. Batoba veste, baganga na stade. Batoba veste, cravate, chemise, baganga na stade. Batoba charisme baganga na stade animateur eza job nae en tout cas cop nae yango wana. Je serai pas seul sur ces plateaux non zala déjà naza na ba animateur il y a Léopard animateur il y a Léopard ba tchaka ambiance na stade non monaki quand on était
la francophonie, bon, c'est qui même les étrangers, ils ont aimé. J'ai suivi même les autres dire que bon, Congo, Batouazaka et c'est Batouazaka bien, Batouazaka trop accueillant. C'est parce qu'au stade de Martyr, il y avait bien sûr l'ambiance, mais cette ambiance a été beaucoup plus, elle venait beaucoup plus du côté des animateurs. Alors, avant d'entozongela, je vais d'abord demander la technique. Batiana nous spot yakan, et puis on revient tout juste après. Je vous rappelle, je vous ai bien sûr dit que non, Zalana Banimateur, leur Banimateur, ça va contacter Kibiso pour le seul moyen pour c'est la presse, c'est le média. Va contacter pour mais qui n'a na bango en tout cas va quitter. Le lot déjà tous mardi et déjà samedi Kanezo Banda. Passeport exaté, visa exaté pour les autres. Alors que dans d'autres pays, ils peuvent avoir un passeport collectif. Baza bango nyonso basali bango visa collectif basali bango visa collectif basali bango lettre papa baké malamon baké beta. Je me demande pourquoi ça tarde na mboka na biso. Pourquoi? Et qui sont les privilégiés? Qui sont à la cause? Qui sont les privilégiés? Et puis na place ya ba animateur wana botié banani, batie banani. Et pourquoi? Et je vous ai dit que Nazana Bango, ils sont tous là. Mbote na biso. Alors, pour l'animateur, Papa Mayaka Maidoda Fachi Bento e Musere Bende Mayaka Maidoda Papa Mayaka Maidoda Fachi Bento e Musere Bende Mayaka Maidoda Yo pare Mayaka Maidoda Fachi Bento e Musere Bende Mayaka Maidoda Papa
musherebene Mayaka Maidoda Papa Mayaka Maidoda Fachibeto Mushelebene Tosuki wana Oeza biso bana Léopard Toye awa pamba te Kofana na likam na motema mabe. C'est représenté tout d'abord je m'excuse na ba fanatique ba d'autres na ba mélomane ba d'autres na ba palais ba grand homme ba grand ba homme d'affaires ba terminer ba la émission yo. Pour émission ta la mara partout. Comme on a ngai Kenzo Dikembex naza animateur na kati ya groupe nanga ya Léopard mais naza ngamote président nanga Zali donc ngala ko se représenter par mon. Merci mingi na groupe na biso oyo ya Léopard na za président Bilomo Boyebi yolela oya bilisa eloko yo na zaiko o bataka bena cha nyoka lo mayebi to tamboli pe ba mikile belé pona eloko yo ya équipe nationale pour animation et puis tozo encadré pe na ba jeune o bazo sima bazo tika kuluna tozo lakisa bango musala ya animation yango moni mwa ba décadence mona ka de stade ya mabanga esilipo to bandi ko lakisa bango éducation oya bale zaina fair play. Merci naza pe na fondé na maman fondeuse ça peut se présenter. Merci beaucoup na bande konyoso bazolanda biso na nzela ya bilili pe na nzela ya nini oyo ezali groupe national Léopard international pardon national eloko toza penda awa o toza komitungisa nango makasi ezali problème ezoleka awa na mboka na biso partout nga nazali fondateur toza pe na fondatrice nasi tant tokokoma na banini nasi mutu na mutu ngai kombo na ngai André, papa André, donc André Likoko. D'accord. Nous avons sa maman fondatrice. Maman fondatrice. Mbote maman. Mbote maman. Yo mo na kati ya bali ya pasi ya facilité ya. Toze belé mais ngasko na sinala même marqué. OK. Rouge. Bon. Comment on a Élysée naza animatrice. Naza ki ne voloko. Kaka ba système makambo yango po wera pena jibe ba panzanaka lelo nalandi nanga iyolela mais condition na biso ezaka moko naza pe animatrice ya Dora ayembela pe imana ne siko na minute oyo to saleli bandi mutu na bandi na ye siko to ye a ko lobila ndeli kamba mboka na biso ba animateur yo moko kata likambo bino bazenga mambo. D'accord. Astibi toujours. Merci beaucoup. Là l'animateur va vous poser ça va comme va se présenter si ko tozo attaquer maman na likambo oyo bango bayebi awa déjà na intro na ebisaki bino normalement bango baza batu moko lelo na mukango ya bango na plateau déjà na temps oyo fallait ba misalela déjà bazala déjà kuna na Côte d'Ivoire on a déjà pour baza bazito ya kopema bazito ya koso ki ba répétaka ceux qui va préparer pe ba makaba osala pona samedi ba ambiance RDC Léopard Boka et ça la représenter na stade olympique pona alors non maintenant on a président couper sa président micro président si Roboké te point. Merci maman la question de yo presinga en tout cas et ça n'a pas passé. Le meilleur président donc nous sommes la mati balance na commune à 12,5. 12 kilos. 12 kilos donc ça ne va pas. Vraiment. Et ça passe si pour na biso musalo yo et ça passe. Maman biso de mona qui nous amène même datineki biso après ça biso ministre oyo tolelaki oyo ba pona biso journaliste na biso tozaki na ye ayebi makamwa bale mais maman Fachi Beton azala musala makasi. Ministre Kabulo en tout cas Fachi Beton tozoko tsama inase tozoko boka likolo tolobi yango en tout cas il faut à dégager. Dégagement les années azako reconnaître bisoté no animateur biso animateur do ya ling biso zaka bata ba matolo bata bisenga senga bano tozo lakisa bango bando sima ba machete non Fachi Beton lo biso no tozala liboki moko
toza bomoko toza na bolingo tala misa tosali toke na ti tokomi na qualification ya CAN mama est-ce que biso mpe tokoluka bapasseport mbongo nini ngo bafutaka biso mpo tokosoma passeport $200 na mboka na biso Congo bapane ebele baza na cité kuna baanimateur mpo bayawa te so bayaki olonga mona mpena awa etondi baza koluka kaka bakeno defa bamosusu koyiba soki ndenge mponi bavoyage maintenant na mboka na biso faci apesi motu nyonso facilité ya koluka epuis ministre batie zwa baanimateur passeport eza eloko pamba so asali ordre de mission toki na nikola basali biso bapasseport de service ou bien basali biso collectif oyebisi mokonzi ya mboka azani mpe jeune ayebi mpe aza football aza gardien azalaki gardien ayebi mpe baetani ngai yaka lestade na mama po biso toyembaka na 13 soko moi na 13 wana soma mama pesa papa bizu ezali biso groupe na ngai ya yolela mama tala mosala tosala yango todui qualification mpo tokende CAN lelo baloba na ngai ke pesa nga na groupe na ngai naza na 150 personnes baloba na ngai nazwa 5 personnes sur 150 personnes. Sur 150 personnes, on va 5 personnes. On va retirer la nini. Et puis, on va défi $200. On va rozongisa. Les lots qui va na kei. Bango batikali. Bango to mbongo na wapi. Yongana na boyi na kokendete. OK. Na zape na mbongo na robimisa pona ba animateur na futa ba billet ezate. Na zo senga na mokonza mboka. Mwana mama Mart. Ah! En tout cas, maman, merci beaucoup. Alors, Fondé, Nayo Visaté. Oui, dans une visate, ni passeport, ni biso non, tous nous leader, tous nous te bon, ce qu'on bano bazana simana biso, isa marapo na bango. Et loko tous aussi na mboka isa biso. Biso nde tokosala honneur ya mboka na biso tozomona ba pays nyonso tozana bango tomona quand même ata tango tobeti na bango tozomona ba supporter na bango bazoya 300 250 150 mais pourquoi na Congo kaka ipa na biso ekomaka soki komi tango ba animateur ba ministre ba tie misu na bango kaka ipa ba animateur po ba tia bangulu na bango ba tia batu na bango kaka po na bango pourquoi ba senga ka ba ordre de mission na bango te pa ya gouvernement ba tia ke autant de députés autant de ministres ba ya kaka toujours et pas ya ba animateur donc place na bino ba tia ne bango ba profita kanakat ba kota neti. Pour le moment, na RDC, exactement na RDC, Côte d'Ivoire, partout, le groupe national d'animation, 4, 5, 6, 7, mais biso en RDC, tout ça 4 groupes. Tout ça dans groupe, il y a Iolé là, président Iolé là, tout ça dans groupe, il y a Thomas, tout ça dans groupe, il y a Malula, tout ça dans groupe, il y a Evoloko. 4 groupes. Ce qui n'a 4 groupes, on a beau 40-40, ou bien 50-50, batubaki à 200, ou bien 180. Et là, on est pour batubaki kaka pour ba motiver ba joueur, pour 12e joueur. Total na groupe 4 groupes on a bozala combien? Tozali, pour nege tozali boy. Batuba va jaranyo sotité. Evoloko, dans le groupe, au moins 100 personnes, ou bien 150 ou bien. Mais tant que comme un voyage, ce que l'on a 40 personnes, 50 personnes ou bien 40 personnes, ça va. Banana, bazako bebis la énergie, na bango, na stade, à chaque match. Pour les temps match, beta na stade, babo ya kabanimateur bakotate. Tozo motivé, tozo sala, tozo ko animé. Mais ceux que comme à l'étranger, des animateurs valeur n'est ici. Et puis, kaka en Afrique, tobeti na ba francophonie abo, francophonie beti abo. Nasi bilili ezali bokomona. Na kanya nini euti ko beta bani na bomoni ba sport. Ba zubiso nyonso tout ba animateur bani. Francophonie to futami nini te to sali musalama ko bénévolant. To tamboli na ministère, to tamboli ministre voyager. Nana sali boy. O akebo to zute. To yebi te so baninga mususu ba pese ba mbongo na kuku bani. Mais to yebi ke baninga bazwa ke lokote. Musala nyonso to sali na francophonie même la banine nous surtout na ba éliminatoire kano to sali to zui ni 10 francs à ta transport ni transport
toza kosala befort moko na bamoyen moko personnel ya biso moko mais quand même ce que combien de temps na libanda quand même beau reconnaître quand même bato wana oyo bayaka bazo perdre bata na bango ko perdre l'énergie na bango ba transport bane neti ko tozoke na kan yebisa ngai mboka nini oyo balobaka ki animateur bimisa passeport na yo moko po voyager musala na animateur azosala eza ya mama na ye eza ya ye eza ya mboka ndenge ba joueur bazo bénéficier ba ministre bazo bénéficier biso pe ba animateur il faut to bénéficier nango mais ce que comme il attend n'a pas si biso animateur okomona evoloko kuna toma kuna malula kuna iolela kuna toza toujours connu comme mais ce que comme il a air que biso peto lukato se pelta muke wana babosa na kabiso valeur na biso sili yango toza kosenga na président aux sportifs président le ministre ya sport tosenga na président mokonzi ya mboka Fati mwana mama Marthe toza toujours na vision ya chef de l'état nasi bomona ki na stade bamakamba bamabange ezalaki banini mais toyi na idéologie moko ya côté ya bana kolakisa bango ke non na toilette il faut que koyeba ndenge ko respecter ni na stade il faut que za sportif popoli kende tozoteya bani eta musala eza devoir pe biso tozui quand même l'état gouvernement congolais tozosenga toujours na Fati Béton président toyebi biso tozali bana ya mboka pe toyebi vision na yo toyebi yo za mutu moko tambolaka na sembo talela biso animateur toyoki lelo avion bato bazaya kokokate avion za kokokate siko biso ba animateur ba pays mosusu bazo pesa ba animateur avion ya bango moko ba memi ba animateur siko biso e koma na ba ministre na banani ba songolo toyebi te est-ce que bango ba animaka kuna bani makate so baké kuna bako fanda bango ba fanda ba mabumna wana ba festa bango mais biso to ko animer po to activité to motiver ba joueur to sengi na président kaka ndenge baninga nyo surtout balobi na ba chaîne différent banini mais biso to ye na chaîne oyo batu balandaka mingi oyo kabiso pena nino tozo senga na au président pesa biso animateur avion oyo komema biso et puis babiloko oyo ya ba passeport animateur ki no redefa mbongo aki nusani kuna ya kosala nini aki okumisa mboka eza musala zo sala mboka et puis animateur na bamboka msuto tozomona ba animateur basala matriculation mais biso na RDC animateur asa matriculé te nini te animateur a komi mandia ya kokende kosenga par-ci par-là pardon en tout cas président Fati beaucoup de respect pana oto yebi koza moto yo nzambe nda chaque yo nesika wana talela biso ba animateur talela biso peuple na yo tokende poto défendre couleur il y a drapeau na biso toza na biso tokende match eza les 13 les autres toza les 8 match eza les 17 sur les 17 les autres tozali les 8 sur les 9 déjà samedi quand ils ont banda samedi déjà quand ils ont banda c'est quoi biso position zate ni visa ni passeport ni baninga musutu na ba pays musutu bazo voyager na ba liste visa oche bango visa toza na besoin tokende ko défendre mboka na biso po toyebi ke bendele oyo ekoya na Congo. Fati Béton. Merci beaucoup. Alors si ça comme ça maman peut aller là. Et ça non maman maman fondatrice. Depuis réseau c'est gâté mais sont malé. Bola yo. Maman fondatrice. Problème les amis. Problème nanga eza kandeti fonda ucholoba koloba matoi pasi to lembi vraiment bon les maté faut koloba to lembi to salela mboko to bandango lelo te bandango kala to bandi banimation bana miketo comme pe ba para ba responsable bana na biso to balanda sorti ne stade metam sumo na meli ata opité so ngamo na tambo na mbongo te tozo comprendre mboko te Tala Maroc éliminatoire à Cannes et ya mondial. Bomoni ba Marocain de bayaki awa. Batonda ki kotonda. Mais biso toke Maroc, tokenda combien de personnes? Tokenda ka 20 personnes. Ba Marocain ba yoko yamba biso na stade mais bazotala niveau to kitila na Europe na bango moko tu batala ba bité biso tokenda ki boyete.
bango balakisa lokumu mboka na bango awa na RDC pourquoi pas pe biso peut-être que lakisa lokumu na biso kuna na Maroc yemo kaka ministre en sport azaki journaliste biso to ndeko landa kabulo to zabana mike mais kabulo zo beta kaka sete na animateur lelo soki animateur bakete boye bo bazuki bo konjango zwa sikoyo konza animateur wana lelo biso tozo lela pe kaka o monde mboko ya nga pona nga na kosenga pona Fati Beton en tout cas banyongela biso te match za samedi apesa biso avion na biso moko po moni Konde atindaka des avions premier tour bato bakei deuxième tour animateur balandaka lisusu wana ministre auto longo ya remplacer Kabula sui pasteur te Konde Serge Konde abengaka na baanimateur ya Katanga baya aka o bakenda ya Mazembe bayaka mais abengi bango te siko ave tondi donc biso bambodi ko to sala somo sana stade kaka ya biso na Kongo awa Cameroun soki nini mboko nini Côte d'Ivoire ezaka na Afrique awati bato na bango batonisaka na avion basala ke loko te biso animateur nde to sala musala to nyoka mak mais to zona bango ndenge moko biso na bango ndenge moko siko bakoti saka bango na ba place na bino kasi yo kene tu na bango ti il faut tu na bango ti o tu na biso te animateur akele ko somba passeport est-ce que animateur a somba passeport ndeti ngabo na animatrice na ko tu misama kama passeport te on a yebi ke ministère e ko bimisila ngabu kanda na nga so bolingi mukanda mais biso to nyoka mais na bana nga to dijaka to zo mona boye vérité zate so ni stade na biso na Kamanyola to za na valeur so comme to bimakaka to kende Côte d'Ivoire et comme problème ba tie ya bana na bango na basi na bango na bakoko na bango balala ki na bango ba yebi na bango lokote alors que le démon comme Fati biso to votaki yo zuno te o ba triqueté biso na mboka nde to suis volontaire na biso moko to bi tato to voter donc 100% biso to voter Fati autant na chaki le boka chaki boye biso to kende tout droit mais bato ya zo cha ba konza biso bazo dévier biso azula biso solution biso to tikala te azula biso ya avion na biso moko babwaki yango ntina ba YouTube soki wapi yango kende baanimatere bokenda njili kuna avion ya bino moko mpo na bino moko tokosepela. Merci beaucoup maman Fanta. Biso ba 12e joueur toza na mawa mais ba joueur bazolia na bango bazolela na bazoluka biso ba 12e joueur so biso ba 12e joueur biso to vandi awa Fati papa fongola misu bana bazolela kaka toza kaka na kolela nanu tolete ben toza posa tolia. Merci maman fondatrice. Alors maman oui papa nanzolo baboya omoni likamamboka makamabale tovanda ngo trop mingo bazalaki libanda bakoma ba dirigeant bazotuna biso équipe ndenge nini équipe onga bana avec club taka mokonza terrain ba président bakimbuta ba président belé tovanda mama Samba Newman tovanda babingo tovanda bachifwadi tovani na papa mingedi tovanda mama équipe nationale somonaka bana kim oka bana kim ya motemo na goda tobanengo biso baleki bango bamiko tovandi tomona banozi mwamba équipe nationale ekendaka ndenge wana te équipe nationale evandaka liboke bato nyonso mitema eza kofungama omoni kolela na biso ata bobengi ba Maradona ata bobengi bolamusi ba roi Pelé botie ba botini baka no beta olela kaka to olela oyo équipe nationale nzela ekofungama te mais poto bayoka soni te balinga mitema na biso eza kofungama enyongama te papa Beton azoloba ngo mwana mama Marthe habito zala bomoko tolingana mais biso tolingani te pona nini mama era ngo tozoloba na papa Kabulo ministre sport mais respect tozalaka na yo na radio na télévision
oza obenga biso tosala émission mais lelo yo tu ebonga opesi biso mokongo un jour nga mpe yolela na okoma ministre sport Fati Beton azopona te un jour ngai biyolela na kokoma ministre sport po ngai nayebi bale tina a z otuna motemo na godard otuna bana kini omoni bamama na biso ya leopard baza nécessaire mpe bamama bakomi mitelenga no koluka bapasseport mama toza no ati butu tozosisa maloba Vraiment. Ah, il n'y a pas si à nous. Nga pina na kaya ba chef na nga ndinga ba pesi pour nga na travailleur na chanteur animateur na kata groupe Leopard mpe pasika susu nga na ngo papa Kabulo soka za entourage ya mabe en tout cas atika kapoyoka entourage ya mabe o musala oyo ya ngo zo tangisa bana biso zo futela biso ba palin mais tant déjà chef na nga zolela bongo suko ngai na olobani donc ça musala mboko tozo kende Côte d'Ivoire et ça simanda quoi et ça na moté ko to kende États-Unis to Los Angeles to tozo kende Miami non et ça na simanda quoi alors faut pas motiver biso ba animateur to ça la kuna ba animatrice to kende ko animer pour la to pesa ba joueur motiver bango parce que joueur ta va mettre pas le temps zo nzembo joyeux pour moi et débat dans le stade mon est motivé attends ça nga ulemba to nzembo aïma c'est le nyamane tout comment ça to mettre et c'est la bongo donc ceux qui bongo ezate mabatro vous comprenez attends tout mon na kata Congo ba député nyonso bazo sala ba propagande na bango bazo yembela bango parce que parce que soit partout ce qu'on biso de propagande ka ya Fati Beton il to kumisa ki alors yo nani président Kabulo penza oza papa oyo to yebi yo lelo te to bani yo depuis Mobutu akei to ina Kabila les pères akei les fils aye to zaka na yo lelo sikoyo Fati Beton a valorisé yo puis aux alaki bena journaliste ka radio mesdames et messieurs ba suyo habité ministre sport Mathieu wana mais vieux autres souffrance au biso to banina yote utuno musika vie hermoboye tala simazonga moto munokolo ba mingi sumu kaka ona lobi wana pas oza mona wana mama solo nazo ska parole nanga pa ba kontina ngai. Alors question na ngana tuna boyebi bosali campagne kaka ya président Fati mais yemoko ministre ya sport abenga bino te que bo soutenir bon problème mususu oyo eza nde yango wana selon ndenge tozoka baninga na biso o mosusu bazoloba ke soki ye azosala boye par rapport po tosali campagne na ye propagande na ye te po tosaleli ye propagande te tosalela ye donc il fallait tosala propagande na ye nde oyo tozoyoka baninga nyonso bazoloba so basali boye azoloba ke bino bosali propagande na ye te yango oyo apesi privilège soki epa nani biso tozosala propagande ya chef de l'état vision na biso tolandi tosaleli na ye ezala na nini banini ezali bavideo ezali bomona ndenge nini tosali campagne ya président tosali yango oui na députation mutako pona moto ya lingi député national ne banini mais wana pene za nécessité biso vision na biso epa na biso tozaki tozosala vision ya chef de l'état totali ke moto aza na bavision moko ya bien aza na projet ya bien banini donc il faut to appuyer de façon que Congo emata likolo. Mais ce qui va tomber sur bazoya pour na koluka ko bebisa ba vision ya chef de l'état bien banini en tout cas et cause la passe mais na ebi ke cause la facilité pour président a autorisé babilo kwana eleka na ebi ke aza muto alanda ka ba chaîne alanda ka banini akoyoka biso bana na ye ndenge toza kolela papa eloko tozo sengano kaka pesa biso banimateur avion na biso pe bengisa biso ata nini ba bengisa biso tous les 4 groupes toza na groupe ya Tomalula toza na to bandina na Thomas toza na groupe ya président Thomas
toza la président du groupe ya président Evoloko, toza la groupe ya président Iolela, toza la groupe ya président Malula. Il y a 4 groupes. Il y a 4 groupes wana. Ceux qui vont les attaquer 40-40 ou bien 45-45, au moins 190 ou bien 150 personnes. Animation. Stade des amounene. Au candidat sur tu vas qu'il y ait 20 débats au monde. Au monde la terre. Stade des amounene dans les boulous. Et puis dans le match amounene, il faut supporter les Kébélé. Tu bêta qu'à tout le monde qui banane, qui sur 300, sur qui combien? Les Marocains. Les Marocains, qui 300. Animateur les autres groupes ça 20 personnes même les qui ont été colombés. Pour nani na ba propagande ba benga ki batu ba yembi la bango ba salvani pour nani ba yo kanate et motivé ba on mona que oui tozo ça la campagne au bon ce équipe nationale ils ont tapé Cannes allez buino besoin négliger ba 12e joueur en tout cas président papa Fatih Béton avec beaucoup de respect Fatih Béton papa moi na maman Marthe papa to sengi na yo maman Denise Nyakero ozaka pembe na papa toyebi opoza mama bana tali la biso bana na yo o tozo senga pona honneur ya mboka eloko mingi ya kolobezalité en tout cas toza na besoin ya voyage to voyager to que nous sala honneur ya mboka na biso ya ngwana ndeto pesa na président micro président siko depuis ministre ya biso ya sika ya sport Kabul mwana Kabul a commis na pouvoir elo ni na sai la bino déjà Maman, zéro. Et l'autre côté. À celle de l'autre côté, t'as la bande de connaître bazo kufa. Maman nazaki na mwana moko bien Godzilla. A kufa lelo moi si na akoma mitelenga na bana. Oh là là. Donc eza passe. Totali na côté à Mazembe ndeko na biso robot. Auto kufa. Donc tozo kufa malheureux, tozo kufa pauvre, matricule à Pambo toza na ngote. Mais ceux qui va nommer ministre sport, a suivi banana yeba ndeko ne nyoso tonti na bureau, ba di numéro matricule. Maman biso tozo kauka ba mo toza ba 12e jour ya blague té. To bandaka animation équipe na le bandité et yete biso to bandi ko yemba ti na suka. Ti match ko sila. Et puis ata maya pambo to doite maman talaka mokolo président biso beto ya kan stade maman mingi bakanta que to dimiso to que n'est pas ministre au président qui nous ata maité oh ti le lo na lobi na yoma ata maezate yo somona ba pesi ba équipe ba bis somona ba pesi ba animateur ba bis soyi mokete tane tozo tambola to uti wapi maman na lobi na yo to lukaka nga na teka même pantalon nga teka bijou na zandu le misu na kokota nyongo na zandu po nini baanimateur bazwa tane fils mai mama oyo le biso banyongo basakombe ya loso ya bulai balie po bambunda nani basomela biso bambunda te eza mawa tro donc depuis azwa pouvoir si les lots. Oh, maman, aluka kata bisote. Motika la ta kokuta na te boya ya. Asala kate ayemi kaka. Pour chance que Thomas, président Thomas ça la fédération. Asa moi, asa huissier, asa moi un peu. Mais bon mon biso. Maman ngana tigala kana na kana 2004 na Tunisie pour ani. Maman tokei tozo mona pena ate lokote ata engenga bino na bimisi ba joueur ba jipe onyenze na ba joueur be na bana makama balelote na za encadré même na banjilia même na bangasan ba yebi na bimisi ba joueur lelo zoma ba lofo ba komi ba disciplinaire ya do ba teba ona ni na discipline na cadre équipe nationale na zana ba joueur belé na bimisa mais tala le lovi na biso kotika na Tunisie point na tika na Tunisie po maman frère de monsieur Zate frère de monsieur Zate santé nga malade ba betinga kara on est à époque na ya ministre on est zaki nani
ministre la Bossani. Denis Kambaï? Non, pas Denis Kambaï. Denis Kambaï, c'est logique. Nani, na Bossani, bon, l'équipe. Bah, étudiant, Jean Moukoulou, bana papa Kazadi, Obi Kazadi, le gardien, le parakala. Babino, il a souffert beauté, le joueur nanga, bankadenga, et puis na tikali, na eko zonga. Tene eko zonga, non, babino, stade, badoa kota rasute, n'habite, il faut na renforcer, n'éduquer, pour biso à Jésus Kemi. Ouais. Toko kufa, bon ba leke ba wasima. Yo moni stade, ma bande comme bamba, donc mouta na wese kanda. Mais moutozo sala musala, PCT ne fisque. Maï. Attends-moi maï, attends-moi savoir que soit attends-moi lamba. Au moins t'as na bonne année, boye kabula t'as na bonne année. Attends ce soit pambo aujourd'hui. Attends l'eau soit ça combien aujourd'hui t'es. Attends nous maman na émission toza mi telengano. Numéro matricule toza na ngote. Soki le nga la kufi le lo batu baye. Ba meli masanga. Balati kitoko bake kundanga bongo bana nanga na bakoko nanga. Histoire esili. Mais ba bosani. Mais bango banda ko benga biso na banzela match ndenge nini. Mais tant que c'est moi. Mais l'on na lobby ba ye. Tout le monde na bango soto ke na mo ba kan ba chan. Ba kozonga biso le côté lobby ba sobi lupango. Ba mota mamituka. Ba comme ba pullman comme kolia ba frites. Non. Et c'est tout ya Fachi Beto. Mais si bino que soki banimateur bakete. Soki bakete. Nebita boka ba wai na ba wai. Maman, moi la équipe m'a aidé. Maman, par rapport il y a ma ministre Moussou Bozouaki. On met quand même l'animation. Na monnaie le bino moi kala. Par rapport à la ministre Moussou Zaina Pasteur Ramos, na CG Konde. Ouais, na CG Konde, na Denis Kamba, na Babissou par rapport na autres années les autres à Kaboul ou na Kaboul. Gérance Ndine. Différence c'est ma case. Ngobila limbisanga. Oui, allez là quand même pouvoir. Kasi te tozo no bati. Tozo pesa par exemple wana. Pongo bila tangu kimbuta zaki na pouvoir. Yengo bila bandai ko lobanini kimbuta o sala bien te. Mais kimbuta asali mandat na ye tina suka. Tomoni salité te mboko. Yandé. Azaki na ba poubelle na ye bato baso boka matiti. Ate tondi ndeni suka ba ya lo na matiti ana. Mais oyo balobi kini bopeto kini ndebo soto. Yo lele ki bokonji ba pesi yodi siko sala yango wana akoki yango elitika bulo akoki yango te ezapende moko na ministre sport tozaki na konde na biso wa sisa bidimbo a négliger biso te malgré azalaki na makambu na ye mais azali toujours sous ça animateur na biso ba animatrice na ba mamenga wana ba mama na biso ya imana ba mama na biso ya vita ba mama na biso ya renaissance. Le nom basa bambodi. Et à l'homme qui a soit avion qui était. Baso telengana. $200. Pe bo ba kende bino ko ke sala ke lo côté. Ba no pesa ka animateur, mais ba animateur on ka sibiso ye. Ma ke bo suspendre ba mama wana. Bo so ko biso to sa ninya. O moni ko loba loba. To baye. Donc biso to loba ka so to comme pembeni. To kende ko sala pisa na mboka mpaya. Autre ligne de voyager, ma cambo bandi. Tu vas dire que les camions ne va plateau, tu vas dire loba. Mais solution, je me rappelle karaté. Tant le monde les première fois, deuxième fois, il faut bon c'est la biso. Na mandé pasteur Amos c'est ça la raborité. Mbayote tikana yo. Mbaya kumba batu. Wana pasteur. Wana pasteur. Ayeba kindeni na kotamsa ba animateur. Pour lobi ngara benga mambayo. Mbayo soko bimeli ata le na minito yo ozanga $100 $200 te. So qui toke constat la émission na plateau ya mbayo yeba ke ayebi valeur na biso to za $100 te $200 te bomela mai boken mais il sera biso un jour na ozonga rane bonga wana pona nini bolamu na ye mutu linga balobaka bolamu na yo eleka ke bele pamba yo na konde mais pas ka boulot na so mona ko tu témoignage ngala ko pesa pona yete
souvenir exact et le roman dans la zone on a ko le baté pas na yende na fani bona on na ngelo na ko le baté benema aba fini ka bulo na kate stade la sécurité na eba ya tiko ko gandela ba bato bana le bo finge pour la nina sali nini ma kasi ba lobi ateli ba mo billet 10 livres et stade de tondité bana bagangi bolongo la biso ka bulo stade de tondité mais bato ba yo bina ba tindi ba est-ce que stade mo bimba match l'ancien Léopard na ba l'ancien Barça si je me trompe pas ya tolela kana mkola voyage so ika voyage eka ya Afrique awa bongo siko mukolo kozala ke o toke beta match libanda ya mboko toke o États-Unis o Belgique na bandi baka lufana nge batu bakufa bamsuba kota monganga bamsuba ko bebe ba président ko bomana o izana na Afrique tole na boy bongo mukolo kozala ke na Belgique abi na zala posa RTC beta na Belgique banimateur bakene na bandi tokele misato aboma biso nga susi na nga kaka mama Marti na mama Denise o azolo bazamu ninga na bino mwasi ouais o azolo bazamu ninga na bino mwasi amen po biso basi to misali to sali quoi sacrifice ko eza ko na sala sacrifice pour na soutenir mboko soutien ngo ka ya kolela boya ko fanda na ba président ngana ya kolela enos na plateau vraiment pour na voyage kaka ya Côte d'Ivoire vraiment Maman Botel absolu Cameroun. merci beaucoup Bon solo na papa. Après sa biso avion na biso moko animateur avion on ko le teke no député contacté. Animateur. Bon pesa kaka liste ba animateur. Tokenda nango. Ndeti konda tindaka deux avions. Premier fait que deuxième tour pelandi. Deuxième tour bato bazaki souté. On peut toujours senga. Le chef de l'État, les 21 aux autres portés seulement. Papa Nangaï, you got pas so biso to kene ko nyoko na sambula. Na voter carte numéro 21 na taka. Na bima Nangaï 100%. Yo kata mawana to sepe la pete. Po biso le 20 pete o sepe la. Amen. To si président sika bisusu. Amen. Tana mandana yo papa. Béton. Béton. Papa tana mandana yo oyo. Yasika. Tende biso ko diva to ke na biso. merci beaucoup Soka biso na feto ke na biso to kumisa mboka to yana kanyo, to yana na kupwana. maman fondatrice Maman. papa Oyebi ke papa naloba Mbosso. Oyebi papa Mbosso. Oyebi très bien. Un sportif. OK. Na 94 Mbosso ministre sport. Papa Mbosso ministre sport. 94. Toboma Tunisia pays organisateur. OK. Na les petits Sumbu. Les petits Sumbu au moins la lemba. Maman, tala ba jonga za na bango. Tala ba jonga za na bango, tala ba qualité na bango. Oyo kabano to kumisa bango, lelo baza ba patron, mais le bitala biso ba animateur. Mais est-ce que Mbodi na mbodi. Est-ce que entraîneur Oyasika azo continue ko senga pe ba joueur ba 10%? Non. Et pas Fati Betote, yemo azo pesa ba mbombo, tazo virer ba ono sur la banque. Est-ce que ba animateur baza na compte na banque? Soki mokete. Toza na compte na banque atala ba crédit na ba téléphone na biso. Est-ce que ministre ba biso? Soki mokete. Ministre yebi biso te. So total be ministre taza molobeli na biso. Aza molobeli biso to sauter de pas excellence pas papa Fati. Yende mutaza pa na biso po yende mutaza pa na biso. Poni ni lelo mama na papa so ba une stade. Au moins que sengo bazala nango to gagner combien? 2 ba 3. Numéro ne to fauteuil combien? Mais là il y a président Fekofa. Président Fekofa non ils ont kono batsa basambi obisambi. Ouais. Maman tala bato to banana bango babala. Basambi bazali kuna banane bazali kuna mais biso nanu. Est-ce que biso animateur to na bureau na Fekofa? Soki mokete. Attends la ministère to nango. Exactement. Pour les bateaux abisso léger. Pour les bateaux abisso léger. Na person exemple papa Mbasso azanani lelo na mboka na biso. Azanani papa Mbosso azanani. Président de l'Assemblée nationale. Bon, azanani. Azaki ministre sport dans 94. Amen. Bon papa qui basse azanani. Tala ba ministre de le sport to passa na ba. Bien sûr. Maman, eza maman mingi na mboka na biso.
biso banimateur tokoma mamandia mais tour tobo yango po tokoma na faci Béton. faci Béton. Patombolo. Alors besoin qu'il n'a pas chuté. Fondatrice, fondateur. tokoloba munoko nyonso Voilà. ya lingala Message, ah ouais, c'est comme Makambolo, Bimambo Polé. message Ouais. Dans la caméra, dans ces messages, dans mon Kondiamboka. Peut-être pour jouer un peu, c'est la vie, non. Message, non, l'oba. message nakopesa nalingaki naloba na yembe nalingi naloba na lingala mpo moto nyonso to ayoka yango Problème te. message oyo toza koloba Congo ezali grand pays Congo eza mboka ya monene moto moko akowuta à l'étranger te ya kotombola mboka na biso soki biso moko totomboli te yango tozosenga na biso nyonso bakongole bakonzi na biso tozala na bolingo po totombola mboka na biso tolanda vision ya chef de l'état alakisi biso quand même vision na ye to appuyer vision na ye po tokende liboso mboka oyo lobi mpe batanga yango bakombo parmi bameilleur pays en Afrique eloko tozosenga kaka ke papa yo moko telema Mama Denise, zala na sima papa, osimba mboka o. Tomonaki na ba campagne awa, ozotambola na papa partout par-ci par-là. Ndenge po zali wana ozoyoka biso na papa. Bo sunga biso ba animateur, bo sunga équipe nationale Lopar. Toya na coupe awa na kati ya Congo, ezala fierté ya Congo. Et loko na koki koloba. Merci beaucoup. Merci. Alors, rapidement, Oui. message nous Message nanga na opesa na koloba pona biso ba animateur na ba animatrice na biso ya Congo. Président de la République Papa Faci Béton. En tout cas tala kana biso ba animateur ya toujours nimé pour na Léopard. Donc et comme le roi neti quoi. Tout comme le roi ba receveur. Donc nous sommes même tout caillou receveur obele na suka opesi mbonga batu yo bimine lote. Alors donc senga na papa ayo que la biso bina mawa. Donc ça boit du bois ditunga. Donc chiate tout au président oui tout dit bana beba. Maman Max donc bo simba biso malamu na maman nanga Denis Nyakero. Donc bo kota na likambango bo benga tatu kabulo. Bo se kabulo lwako. Kwenza no bo biso to solution. Donc minya oloba ezate toi ça qui dit la bana beto. Merci. Message na ngai ya suka ezali papa na ngai penza papa na ngai Fati Beto totikali kaka na 3 jours tala passeport ezotelengana ezomona te kokende wapi baninga bamosusu kutu baza nango te me ngai naza na ngai nango animatrice ya mboka oyo me nazotelengana na passeport ti lelo nanu nakotisi te nanu mpe nazwi ata visa te mama botalela ngai likambo oyo tozalaka baanimatrice o tozalaka baanimateur o to tozalaka yango te bokatela biso likambo bino bazenga mambo papa biso tozozela kaka tozwa kaka solution asuka pa na yo toza sur esika kokimela te yo nde solution donc oyo elobami na likolo elobami mpe na se donc soki na likolo bakangi na se mpe bakangi tozaka na posa na yo papa yo lobaka liloba moko molimo mwa biso moko bika na suki wana. Maman, merci dans le message on a relobé la mokonzi mboka. En tout cas mokonzi mboka pe ma rappel nan. Azotia bino po aider ye. Lokola papa na biso kabulo. Aider mokonzi mboka po azotia ye. Ateye po na biso kabulo za po na biso papa. Ngai osengai o 5 personnes en tout cas. Ngai na 5 personnes faut menatikala na okenete pour les 5 personnes à okende ndengeni ba passeport ezate o ba passeport etonda ba passeport etonda siko poto renouveler ngo eza mapasi to soma ba passeport ba $200 bano bazana ngo te ngai naza leader na bango naza mukumbi na bango ezo sala biso mapasi bokanisa nanu ba pasi otomonaka Papa soto mona ka na kata stade toza batu toza bandeko
soki boyebi ke kufa ezali bokonyokola biso te soki toyebi ke tokufaka na biso tokotika génération mosusu bokonyokola biso te. En tout cas, même la dernière minute, Fachi Béton, Maman Marthe, Maman Denise, ah, Maman, au yaka ne stade, eh, pesa, papa, bisous, eh, yomo mona kiango, makamoleki kitoko, tobimi l'ambiance, mais surtout comme la période kaka yako kende, il faut tout telengana, tout comme le la bane ticket. Tokoma bana ba orphelin bana bazanga batata ba mama kolela na kolela. En tout cas eza avion eza biso Côte d'Ivoire président Côte d'Ivoire da masala yo ndeko na yo tokendaka na 94 papa Mbosso liste collective na Tunisie collectif tokota bongo awa na Côte d'Ivoire. Il y a sommi passeport $200. Ou bien des filles, on ça combien? $300. Bon, soit enquêté. Mais pas yo kanga présidente. Pour le signer, il y a des fois $200 wana. Mais ils ont passé. Tu peux si la chance dans le parc na biso ba joueur. Boza na courage. Et puis joueur mo kazakuna aza mwana ba yeye défenseur. Moi, na Willy Blanchard, ya Bandal. Azap, un grand défenseur. Au moins, entraîneur, a dit joueur moko na moko. Et puis, de tous alias. Ce qui m'a animateur, Bakei, papa Oroyo Kassango, Toroya na Kupwana. Pour te dire présent, Mandane Yassika, Coupe B, il faut y Yassika. Fachi! Fachi! Merci beaucoup. Alors, bino ni bobe sa biso pour ça. On va dans le stade, on a la match et pas les souka. Alors, vous pouvez ça biso dans le sort qui Côte d'Ivoire, moi et le moins souka. Pour ngala lobby na qui est nana ni visa na qui Maroc. Mayaka Maidoda, Bamae, Mayaka Maidoda, Fachi Béton et Mouchere Bene. Mayaka Maidoda, Babae. Fachi Béton et Mouchere Bene. Amayaka Maidoda, Papae. Mayaka Maidoda, Fachi Béton et Mouchere Bene. Mayaka Maidoda, Papae. Mayaka Maidoda, Fachi Béton et Mouchere. Fachi Béton gatwa munangane. Ikanda kwenda kwe. Ukwatu kisase. Fachi Béton et Mouchere Bene. Mayaka Maidoda, Papae. Fachi Béton et Mouchere Katwa munangane Kana kwenda kwe Kabula mukwenda kudu kwe Fachi bien liboso Nani a gagné oh Léopard a gagné oh Nani a gagné oh Léopard a gagné oh Toke 1-0 2-0 3-0 Léopard a gagné. Merci beaucoup. Tokomi na souka alors rapidement aux ala Bambote. Oui, en tout cas on met la terre. Bambote nanga na pesa na Richard Koyanga papa na Chacha motema mama Karen na pesi susu na siango Koyanga ba staff nanga papa na ngai Gilles Albert hein papa na Guy Congolo des États-Unis na suki wana. Merci beaucoup. Rapidement, fondateur. Ah, merci beaucoup. Na pesi Bambote, na Molongo Lengai, maman Bijou Kabongo, et puis na petite sœur Lengai, Bibiche, Elumbu, Belio, na famille Mobimba, pe na ba connaissance Nenganyoso, na pesi Bambote. Merci beaucoup. Merci. Oui, na opesa mbote mingi na bandeko na ngai ba congolais ba sportif nyonso otoza na bango na Congo awa et puis na honorable Mando Akila et puis na Jerry Banza na JP Unyenze na Motemona Godard na Yandre Kimbuta. Merci beaucoup. Na pesi ba mbote na ngai na bandi bosopo na bana na ngana ndako na pesi Chris Mbote, Rebecca Blessing Petiale bino so ba mbote na bino na pesi susu honorable na ngai
papa na biso Adrien na pese ba mbote belé na pese maman na nga Louis na pese ba mbote belé na minito tozela ka chane yango yango makambo yango ebandi. Bye bye. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. C'est tout. Merci à l'équipe technique Union sur Aspect Spirituel Télévision, Glody Ilunga, des grâces. Merci à DG Nabi Soya Astivi, le DG Michonoka. Michonoka Noka Yabanicho. Merci à notre DG pour le travail, pour le soutien, pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse. Merci aussi à Papi Nimi depuis l'Angleterre. Merci Papi Nimi pour tout ce que tu fais pour nous. En tout cas, nous te sommes infiniment reconnaissants. Alors, la suite aux émissions sur la Cannes, on se retrouve tous le samedi 13 à la Cannes en Côte d'Ivoire. Bye azali kolela likola ba politicien ya moyibi likola ba politicien ya kanyaka likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka ba million na mboka Andela ezate Dele sage Maya microbe Peuple azali kolela